Batien ndeko mobali mbeli na poitrine awa ebimi etina mokongo na nzela ya bassin kusu. Bandeko bayebi bassin kusu ozali côté Équateur. Epesi pasi bandeko. Pona nini batie mbeli? Pona jalousie ya famille, jalousie ya baninga, to jalousie ya ba collègue de service. Pona nini batie mbeli? Epesi pasi. Bokoyoka ndeko ye moko azo expliquer na kati ya émission oyo. Nazoloba chaque fois mikolo tozana série ya bandoto. Yo loti ndoto ko négliger ndoto wana te. Tala makambo ekomelaki ndeko mobali ye moko ako expliquer awa. Mbote na bino bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso tout bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo epai wapi toyaka ko betela bino ma histoire vraie. Ba histoire oyo bino moko opesaka biso bo bino papa fiston beta histoire ya mama na biso, beta histoire ya papa, beta histoire ya bandeko na ngato ya ba relative moko songolo. Pona non ko nuire ko histoire mais plutôt ko édifier bino ko sunga esika ndeko oyo akoyaki yo okoya te to pe ndeko esika ndeko alonga ki yo pe olonga. Merci na ba abonné tout ya radio lokole télévision. Batu ya ma oyo bakaka lingala na lobaka. Eza la Congolais à Brazzaville, eza la Congolais à Kinshasa, eza la Camerounais, eza la Burkinabé, ba Togolais, ba Malien, oyo no sokaka lingala émission na bino to programme na bino yango yo. To partager ka émission ya papa Fiston. O ba subscribe déjà, bo ba abonner, joie émission partager yango pona et comme la bande ko na fin sika bazali na Douala, na Yaoundé, na Kanyama Kasese, na Bangui, na Bangkok, na United States, na Paris, na Sydney et sika so bolo na biso bo s'abonner to partager. O s'abonner na te kende kuna fina subscribe awa et puis to abonner au fini cloche ya notification pour orataka ba émission te ata soki to tie mbala moko. Tika to pesa matondo pe longoni na sponsor officiel ya chaîne oyo Yannick Kinia na benga kaye les dragons de la monnaie congolaise poende mankambo les faiseurs des millionnaires les faiseurs des millionnaires Yannick Kinia umela yonde mankambo mbote la fondation Monzali ya Jenga mbote la fondation Monzali Papa Boza, Webikaka, Salon Hilary, Santon Nakata Rosentenville, Mwana Mayele, Mroube solo Chiboabwa, Mbote Siko Zali, Tijon Tushombo, un prince à New York, ya Mama Fran, Umela, Mbote, Didier Djenga Bokulaka, Losako, Mokonza Babongo, non autorité morale, ya Mama Metamokendi, Umela et Siko Zali, Tala Losako, Yaya, Balabala toujours, attendez-le, Tokozwa. J'ai confiance. J'ai confiance pour moi na yebi. Oya boy kondima to tena tono to soudé to boki na fleuve. Ake de kufa le sky ngeli amini ngeli. Ezala rande ngwande ko to pesa kama solo to tika ba staff na biso pe kenda rande ngwana ba staff. Bozo ka voix ils ont bougé mon mukie santé dérangement mukie bon. On est convalescent, nous sommes obligés ya ko so na bino pour bengi biso trop pas fisto ça fait 4 jours aux le katé. On est là. Mais beaucoup de temps en temps mais la maille pour la santé ça dérange un peu quoi voilà. Ah Wayambo Lelo c'est la vie ya Wayambo voilà on dit plutôt Lelo c'est la vie c'était pour amuser la galerie lisolo ya lelo bandeko na sakabino lisolo e bendaka lisolo awa na radio lokole tozaka na système ya pièce contre pièce ndeko mobali oyo kombo na ye Johnny Mabiala azalaka bongo na Afrique du Sud na province ya KwaZulu-Natal précisément na ville ya Durban Durban oyo mso benga ngo Durba esika pi bina filaki na beta musique na musicien na ye bino to uti Durba bakota ba Tanzanie kuna benga ngo ba Durba koto kuna Durba miso benga ngo soki Durban na français miso awa Deben voilà ndeko pesi solo na expérience par rapport ya lisolo oto bezaki na Angola na Luanda mama moko alalaki aloti papa ya bana na ya bambie bidon na mutu abambie bidon na likolo na tonga la mukibo mutu evimbi longe vimbi makolo evimbi
bonalaki suite nango na émission na biso. Atalaki yango te kende na radio lokolo TV kota okomona titre wana otala pour comprendre. Ndeko oyo même chose alobi ye alotaki pe na ndoto batembeli na poitrine et bimi na mukongo. Eloko ini elekaki. Na lingi bolanda bino moko témoignage na ebité to benga ngo témoignage to di solo to nini mais boyo ka expérience ndeko na suka to kozonga kaka pona kosala ba analyse ndenge to mesana. Voilà, suivez plutôt ndeko ye moko ndanga zo expliquer et puis on va revenir. Suivez ndeko Mabial. Bonjour, bonjour, Fisto Pelin de Papa Nasadek Ndekonanga. Merci mingi nalandi histoire ya mama oyo. Ndenge elekaki sire bambaki bidon na butu na tongo nango ayoki ba malaise après moment donné elongi komi kovimba. Ndeko makambo oyo ya spirituel. Moni batu bazwaka kama makambo lokola ba blague ba. Sokolo tindoto eza ndoto moko eza mabe. Vraiment, il faut que tu ma mingi na prière. Il est en galota qui ndoto wana na tongo nango. Est-ce qu'il sambelaki? Est-ce qu'il avait vraiment combattu? À ça, la vraiment prière contre Babylone Kouana. Je crois bien. Ngai n'a pas d'expérience ya likamboana. Ngai eza passe. Nazala qui vraiment na ba menace moko sorcellerie démoniaque na vie nanga oko croire même pas. Nazala qui na voyage na Mbandaka na mwasi nanga pour moi sinanga ngo pesa tikanga déjà. Mais et tu komi d'abord tu komi na nani na lokolela mboka moko benga ngo lokolela. Mais moto esopane langa na makolo tozaki ko sala otobengi komoni mbule betaki me boso tolama moto ebele bato telemaki bato ebele na tout autour ya mbabula mama moko anda kosala na yesu ki mikate na yesu ki nini mon frère maya moto baluka boye sopane langa na makona kechi na donc kechi kangami na lokolo na maya moto mon frère c'était grave à part wana tango maya moto sopane linga na lokolo balongoli nga kechi donc lokolo fo fanda kana kacha mai bale po sala kelo okokate dozoka moto zo matana motema après moment donné nzamba eko sunga mais lokolo zo vimba kaka bando kibatika kite ezala kilikambo ya mulimo mabe moi sans le savoir tokomi na mbandaka l'air toujours sala mona mbandaka ezalaka moi arrêt il faut boteka sobozana maswa ba client bakitaka neza libongo et donc eza lokola marché munene moyen na bimisa biloko ezate fo madame nanga bando bimisa biloko et puis yo ebika mbandaka eza mboka ba miyibi bayibaka fort alors et je n'ai kinga makasi mais bando ki batika kingate na lala na butuana butu oya. Voilà, avant de continuer de expliquer partout de expliquer beaucoup très bien. Babale na sabazaki na mbandaka wana kokende koteka biloko yena madame na ye ngo pasa tika ye ndenge ka bapaka maswana ya costa quelque part bo teka bo ravita mama ba ravita ima bloke belé mama moko wana ko sala mikate wana so mikate so fufu bo kinga lobi wana ye azaki wana par imprudence maya moto sopele na likolo likolo ziki esangisi kechi na ye na poso kangami wana ndoto te wana réalité wana na réalité bozoloba on comprend na limito na lisolo to na lisolo très bien pour ça on a dit na suka siko na pasi wana tango basungiye bande balongol quand même ba séparer kechi na likolo tango comme na butu alali sikoyo aloto siko ndoto to na siko ndoto oya lotaki na butu butu oya ona via deuxième jour to koma na mbandaka namoni basoda baiko kanganga donc wana na vision na ndoto basoda baiko kanganga tuzo kende na bango sanki na tuna bango bo kanyinga pona nini nazo ebate pourquoi bakanyinga nazo tuna pe bango te ba meminga direct pa to kota na zamba kokota to koti na zamba namoni groupe ya batu na coin donc na coin moko boye bazo sulula bafandi basali bafandi na bakiti loko ba osala réunion ba o bayaki nanga
bazuka ka signe côté na bango oba to bafanda kebele wana balekisinga likolo mutalaka wana na vision nazo ebisao bachenga likolo mutalaka na likolo mutalaka ndeko na ngai bakangela mba mwindu na elongi na lali lokola ayo babengi la nuit imolé donc sana tuna likambo sani nazomona nangaka ke likambo ni nezokomela nga mais nazo ebate comment est-ce que je peux me défendre bachenga likolo mutalaka obi mutalaka ti ba mutalaka oyo baitaka bambisi banyama wana bachenga likolo mon frère bazwa mbeli épée ya tranchant bachanga na tolo pouf et tobolanga na tolo et bima na mukongo mais na ganga na lamuka na butu wana kuganga na gangi na lamuki mais ozoyo ka douleur ya mbeli wana ekoteli yo na tolo ebimi na mukongo ndeko nanga mais ngasko tango na lamuki bongo na kolela nazobelela ka makila Yesu makila nazosopa makila mais nazolela batu nyonso tolalaki na bango na maso balamuki babino nana cheyombeli nga bachenga mbeli donc batu tu baye nana cheyombeli moyen kututo yako expliquer bango na moment nezate mais bazo mona mukolo lokola azolela ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vicky, close the door. Donc ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, la lela mais makila Yesu. Mon cher, premier jour, ozo sentir maintenant que oui, je suis blessé. Na bandeli atina suka na sima mukongo. Mais ozo kapota, mais pota oza komona na te na simbika kaboye. Donc kolela na kolela. 3 jours to tekate ngala madame nanga yepeka pembe nanga azobondela nga pe nazobondela azobondela 3e jour passe comme kokita 4e jour passe silaki to continue voyage na biso to kei na basankusu nde to banda kokende mais là to komi na basankusu lokolo nanga ezalaki ya kuvimba makasi tozo memaka babiloko muke na bato ba mema babiloko wana bango ba memi yozo ya kaka malembe sima na bango nde mama moko ekotala ngabi bandeko to comprendre pour on a radio le collé to linga ko expliquer brièvement malembe pour ndeko yo o comprendre ndeko zo na biso ndeko opesa témoignage na ye na yebiso ta lisolo pa linga beta yemoko za lié par rapport ya lisolo autorité ko beta mama o ya lalaki na butu amoni mobile na yeto papa bana na ya bambie bidon na mutu abambie bidon na likolo na tongo na ngo mama la muki bakole vimbi mutu evimbi mama kuta mona yeke mobile na yeto papa bana na ina bambaki mais ye tanga expliquer d'abord la vie normale nzela mbandaka bale ko kiteka biloko likolo ya jalousia mona ki mona meso boye maya monte sopanela ye na ki mutu boye et sika mama ko na sala malewa et sopaneli ye na likolo tellement zika ki sapato keshe sanga ina musunda poso pas ya kosakana te bale ko baidaki balongola ki yango mais pas se bande ko continuer quelque temps pas moi traitement mukela ta maso ka ne maso ke ndaka maso ba congolais wana moi ben infirmière le couteau basanga raté ba traitement ndam passe liminaki 2 jours après tango siko alali vous comprenez bien qu'est-ce qui est réalité maintenant alali na butu siko yo 2 jours après a moni ba juillet ba kenaye kutulu kutu de ba lobi lokona nyo imole ba lali se na mutalaka za nini etumbeli on a anglais ba resi basala ka braille ba lalisie ba ju épée ya mulai mbeli ya mulai épée o ba ninja batambola na ba samouraï ba tubi yango na poitrine e bimiti na mukongo kuna wana ndoto mena kimutu bwa gangi ba tubi ngambeli alamuki ba oki pasi ya makila mazoka mna ndike pota na ota na boye pota ezati na kate bimite mazoka pasi ya pota pasi pena pasi abandi ko bela makila ya Yesu Kristo bela makila ya Yesu Kristo pasi esala ki lokolo diminuer basala ki 3 jours ba ota kate pona pasi na likolo vous comprenez nga expliquer pasi na likolo sikoyo quelque temps ba okutana mama moko boye maman inconnue boyo kasiko qu'est-ce qui s'est passé na maman wana suivez di papa yo
motif oye koteka biloko Wala mama wana vimbi koteka koteka ndenge nini est-ce que ozomona makambo oyo eza na likolo na eza makambo normal non yo yebi yesu te nga abi mama na yebi yesu abebi kobelela makila yesu te abebelela makila yesu na lokolo na wana tu vois na belela makila yesu nazwa conscience na bi ah na oyo esalaki nga nabelela kibo oyo mpe nazobela nabeleli makila yesu likolo komi kokita likolo komi okita likolo ti likolo ekauka jusqu'à présent même naza na bacicatrice ya potana na makolo na nga ya moto wana mais néanmoins makambo wana eza baréalité esalemaka donc soki moto oloti ndoto moko mabe vraiment il faut kotelema na prière sans laquelle vie na yo kozala emporte lokola anima alors yango mokuse nazalaki nango koyebisa yango wana et puis tokodéveloppe mosusu ndenge nini nzambe ayaki kolakisa nga par après ke mbeli oyo batielaki nga na tolo c'était le jour où bakanaki kobomanga mais Seigneur qui avait détourné ça donc bango batiaki yango ekota na motema omoni bato mosusu bazalaka soki balali balamukaka te alali akufi bino boko raisonner peut-être asali crise ou asali boye donc wana babiloko moko ezala superficiel mais à l'intérieur kati na molimo soki akufaki normal te akufi na basens ke babomie babomaka ndenge wana bakotia oyo eloko moko bonda motema pouf yo kufi mbala moko osala arrêt mbala moko bakolo arrêt cardiaque nzoka ezalaki ba piège ya monguna ndenge salemelaki nga après Seigneur m'a montré que voilà après beaucoup d'années donc après beaucoup d'années Seigneur m'a fait montrer que voilà jour wana ezalaki jour na kokufa mais c'est moi le Seigneur qui a détourné cette knife ya kolongola ngo na gauche na pesaki bango c'est na tindika ki yango na droite parce que ce côté qui na gauche ngaka zo mbala moko mutemba donc ndongo lala ki wana tinale pas réveiller ngaka kufa mbala moko donc c'est grave mon frère il faut te remercier Seigneur so ki to so ba grâce ya ko vivre jusqu'à présent eza mawana nkolo yango wana vraiment ba mama oyo soka sala attention te bando si ba préparer qui pour na déjà mais tout voilà toyoki ndeko nanga expliquer na ebité ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba ye ya bwania banda kabisa na kadolo kole o ya lobi wana ezali témoignage a témoigner nzambe to abeti lisolo mais l'essentiel pour nous oyoki esika ndeko akoyi apesi courage encourager oyo koya te lisolo o atalaki mama o babambaki bidon pa mbali na ye na butu na ndoto na likolo na tongo na mutu evimbaki makolo evimbaki yango to ba chaque fois ndeko partager ka bimisha papa fisto vous avez besoin de quantité te mais qualité partager peut-être lisolo o intéressé o te ko intéressé ndeko moko songolo ndeko moko pakala tala ndeko tanga oki lisolo wana musika na ville d'urban édifier sungie pa beta pe lisolo na ye pona yo muto otana ngai esunga pe yo mama du moins ye moko amona ki na ndoto kezaki papa ya bana na ye ndia bambaki ye azala écoute d'occasion azaki na matière ya prière heureusement maman wana ba message komelaki ye ba temu na prière dati sikoyo mama siko abimi l'hôpital muke a se rétablir mais tant ndenge beti lisolo ndeko oyo ndeko kutu bazwe lokola agneau immolé ndeko bataka physiquement na spirituellement physiquement bo écoute maya monte sopele tala yo oke koteka na libano za na Kinshasa oke koteka na Mbandaka bakota ba sankusukuna bakota ba lisala mbote na bienvenue ndengwa mon ami personnel bienvenue ndengwa na madame na mwana bino mbote lo saku merve maya monte toka ba esopele na likolo keche kanga na poso likolo nzamba sungaki muke ya kopika voilà attaque physique 3 jours à peu près 2 ou 3 jours à mon ndoto ba jero kola agneau immolé batande na mutalaka ba yungula ye lokola Abraham ezaki nani Abraham wa mari Isaac mwana ye na ngomba a sacrifier nzambe a sacrifier mwana ye pona pesa nzambe cadeau oyo sala makite ye pe ndenge moko ba jouer batena mutalaka etumbeli bakati batobi mbele pe ona e bimit na moko sentir on la vie na kimutu agangi baba mone ridicule comme on les oganga boyi bande ko soza kama lali oganga boyi bite ya moni nini
mais rien que le sang de l'agneau nous te sauvaka. Tala quelques années plus tard de Kalobi nzamba ya kotalisa ye monta oganga ki ezaki vrai mbeli ezaki jour na oyo ya kokufa ya solo mais na bougaki mbeli waka muke et déplacé pour ce que bana oya tout droit na ngoko na mutema yo ngo la mukate bande ko ebele bala mukate to beta ma solo awa et puis nous va caractériser de fanda partout dans le monde entier en Europe, Amérique, Asie, Afrique ba quand les ana mingi okopona ndeko tozaki na fête pela lelo tozaki na fête samedi azonga ki alali ka dan aude fête wana lali na sa kwiti wana alamuki te il est parti peut-être amela ki masanga asali gage na sa pongi asali crise akufi ta ba monde salamaka poyo bima oke de fête poyo bima poyo lala to ba chaque papa avant olala ndeko kobosa na kate ko sambela kosambela bika te fota chrétien oza la musulman oza do yo tika kola na yo na maboko ya Nzambe ya roi des rois oyo yem ta sauvera batu nyonso tout oza la musulman oza la nani soki à celui que tu crois là tango olala faut sambela pour na ba chrétien même à ta prière à notre père fait salamaka peut couvrir yo makila to bosa na ratete ça donc makila Nzambe ça ka briller liboso na sima barrière tango olala peut couvrir yo. Là je vois le prophète Ézéchiel la Kinshasa mbote prophète Ézéchiel prochain to koyambaye awa a ko expliquer biso pour être expert dans ma spiritualité oyo ko interpréter bandoto ko la saba sinebele oya misala mabe on va recevoir prophète Ézéchiel prochainement. Voilà, c'était un peu ça le solo en déco d'abord on a coussé le lot pour moi mon on a ma kokoso tellement bon insista ki mik to ba tika to ya to beta isoro to kuta na lelo po mo na to solo la ya ngote ko solo la tala experience andeko bo mo ndenge isolo ya kala ya mama wana e bendi isolo ya papa papa na biso comme on a na lobi Johnny Mabiala l'isolo ya papa Johnny Mabiala est interpellé biso na ebi ke bo fani na salon papa mama bana ba ya ba ndeko fani na ba bar na le champion Mbote Bota la radio loco télévision Mbote na consort Cheni Okasa la charmante Oumela Cécile la servante pe na bosante Mbote Maman International TV show Mbote Dikina TV la championne Mbote Siko Zali na bosante na monio. Voilà lisolo et suki wana expérience ndeko esunga yo poyo okoyate ozo experience zoma muke soko mesta kolala sa ensemble la talata yango na bino pandeko oyo bokufisa bandeko na pongi bona ta tefrende ndeko na salon ona ki pongi na kelala akelala boye na tongo be ala mukite qu'est-ce qui s'est passé tala yango zwa ka tatande kono ki kolala assemblée te meyo tango sambela pona libota mobimba sambela pona musala na yo tala makambo komela kabiso et puis si passe ya bandeko Adeline Dongala, oui, Adeline Dongala, na 001, United States of America, Umela, Mbote, oyokili solo, bando ke belo kufa na seya pongi ta makambo yaka. To lobita ke soki tu na muta akufi na seya pongi ezala ra bando kite, okoso la pe crise ya masanga. Yango na komona mingi soko mena ta sucre ta coca ta o masanga. Sala tout avant que de kolala, faut refroidir ça gaz. Ça ça va. Wala refroidir comme free. Yango mona ba bébé mama soka mel sa bébé libele ba bino so so mel se mili kito libele balola ningse mu Congo asala gaz posonga so le gaz ite na se ya pongeza ka ba be mingi bokomi Weston Mwila ya mama filo ba ibeti umela komi c'est que bien Blaise Louvambano coiffeur international umela Mbote na oteni Fitu Mangela l'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que l'autre là. Tour du monde. Yonde Mankambo, Rumela. Christian Chani, l'enfant propre. Quand on dira à qui donc ce bel enfant là. Voilà. Merci na mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure et ni virage. Ozala Kibongo, to Ozali Bongo, coordonnatrice ya Radio Locale Télévision. Na coordonnatrice ya Radio Télévision Twin Family 24 au four et au moulin. Voilà. Merci à Chris Larez Pelende qui a été du côté de la caméra, mais aussi au montage.
À la lumière, je vis là Winnie Larise Pelende, merci à toi. Claudine Larise, merci à toi pour le maquillage. Joseph et Mikaï Larise Pelende, on va dire que la supervision. Voilà, c'est un peu ça. Maman Mimi na Cape Town, Mimi Pelende, Mbote, Nico Pelende, pasteur. Mbote, Serge Pelende, Boza et Bele, Bandeko Nosto Bolandaka Biso, Boza la branché, la radio, le collet télévision. Ndenge Telobaka, so que ça na lisolo ko pesa biso. Le collet ndeko mabia la, moment ndeko mabia la, abengi biso azuta tiki message na eta to betu lisolo na ye. Yope benga biso na numéro plus 27 67 64 320 85 partout aussi qu'aux tikela biso lisolo oza na monde na fin fond même na Congo tikala lisolo to kobeta lisolo soko totanga kombo to kotanga kombo soko boy totanga kombo te to kotanga kombo te wana objectif na biso oboso na raté objectif na biso na raté le coller to sunga to éduquer mœurs. Comment est-ce qu'on peut vivre en communauté sans faille ezala. Merci à toi Crispin Kafunda. On va revenir très bientôt, peut-être demain ou après-demain, programme, il y a obsèque, il y a notre cher père, camarade pour les autres, abbé, pour les chrétiens catholiques, mon amboka, père Mimi. On a abbé Mimi à l'époque, mais c'est père Blaise Mambo. Aumônier à francophone, pardon, na Johannesburg, à le 31 décembre. Avant le 6, on va rapatrier le corps à Kinshasa, mais obsèque, il y a un niveau d'habitude pour ça, na Johannesburg. On reviendra, si pas par les moyens de cette émission, mais par les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, pour communiquer, nous savons comment sera le programme. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara!